Leke chumwana, papa yaka poto. Yaka poto. Poto ezokangama na fungula. Mikolo yokutu, biso awa en Europe, bazo bimisa, passeport ya vaccin. Pona ko circuler, fozala na passeport vert. Ya vaccin, à part ba document autozaka nango. Leke chu papa yaka poto. Poto ezokangama pona tamoko ya mulai. Biso moko mikolo yo, toza ya kokangama. Toza ya kotambula na difficulté. Leke chu yaka poto papa. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Leke chumwana na kanisa osali nyonso. Internet ekotiselaki yo mbongo ebele. Osali ba voyage ya Chine. Oteki, mais sokotali chaque mois oyo ekotiselaki yo mbongo koleka. Par mois koleka internet ezali te. Même na voyage ya Chine. Bien sûr, biloko sombaki na Chine ozwaki bénéfice. Mozwaki yango dans un mois te bénéfice nyonso wana. Mais na un mois mbongo zwaka na YouTube na mabanga internet efuti yo kitoko. Leke chumwana osali village panda o dépenser mbongo moko yebele. Yebele moyena tindo kuto kalikele zate pokolela. Mais leke chumwana lelo oza wapi obandeli a zéro. Mbongo tu wana eke na mai. Potangu village panda ezokangama. Ezosala te elakisi garanti tu opesaki ezosila. Ba couleur otiaki okoya kobandela. Ba tol osalaki okoya kobandela. Mosala wana nyonso okobandela. Elakisi okobebisa susu mbongo ebele ndenge kaka obebisaki. Surtout bino kuna mbongo na biloko emataka chaque jour. En tout cas, dépense okosala eza susu ebele. Leke chumwana soki osalaki yango kitoko epesi bien te. Tango kobongisa yango olingo banda oza sir ekopesa bien to ndenge nini. Leke chu kalikile malamu. Leke chu yaka poto. Yaka poto. Soko kozonga Afrique osala likambo problème ezate. Yaka poto. Yaka poto na mwa mbongo na yo oyo kotika nango oyo kozala nango bomba yango koma na poto. Yaka na ekonomi no tshata ndambo na banki na oyo bakofuta yo awa na leta. En tout cas, soko kozonga okozonga. Mais yaka poto. Poto eza kokangama. Biso awa na Europe batu mwindu te. Mindele bazolela. Bazolela. Ba etabliseme bele ekwei. Circulation matata. Mukolo mboka ozongi na mboka nome batio na quarantaine. Pozonga na ndako na yo oza mundele koko no mundele yo mukolo mboka. Poto eza kokangama. Semaine yo bakoti réunion pona passeport vert na lobina couleur yango. Passeport vert ya vaccin. Ndenge bino kuna bozalaka po voyager fozala na carte ya vaccin. Biso tozalaka nango te. Soko za nango yo moko ka okezwa. Mais tozalaka nango te tango to voyager na biso. Mais sikoyo tokomi na passeport vert. Carte teme passeport ya vaccin wana. Bakosala yango kitoko po mutako kosala moniato nango te. Elakisi poto ezokangama pona tamoko ya kosakana te. Ba oyo bazakaka na Europe na Grèce bazomona ndenge kosala nanu te. Bongo yo oza na Afrique. Leke chu lukacho nyonso oya na poto. Poto soki kangami ate kofungama nango. Ereya kofungama okomi déjà 10 ans après.
Le ketu yakapoto. Babinemino bakomo monana. Batoyo bakokai ko boak lombasu oto sako luka bakoko monana deja soki baza wapi. Le ketu yakapoto. Okomi na ba jaloux o bazo monana vis-à-vis sans compter ba oyo ya kobombama. Okomi na batu ya rando te. Mokomi na ba jaloux oyo balobi bien bakofina yo. Bakofina yo lokola tofina. Bakofina yo. Oyo mususu balobi te omonaka bango te. Le ketu mwana yakapoto. Na mayele ozalaka nango. Na courage ozalaka nango. Na gentillesse ozalaka nango. Pe beauté ozanango. Le ketu yo na poto soko tie lokolo. Récite ya sir le ketu mwana. Ozape na ba relation oyo bakobandone ote tie okoma na poto. Le ketu yakapoto. Soko ye poto okondimela ngai. D'avance yo moko imagina kango modutaka. Mais le ketu yakapoto. Soko kozonga problème ezate. Yakapoto, mona poto, vivre poto, sale économie na poto, okozonga na yo. Bato boakaka, ba Willy Mouchen, bazaka na poto, bakende Afrique. Okoya na poto, bato boakaka, ba Godé Mascotte, balaka na poto, bakende Afrique. Le ketu mwana yakapoto. Mbongo nyonso wana osali, osala yango na internet na YouTube, na mabanga. Village Panda ekotisi yo mbongo te kaka ba problème. Et puis million mbongo koleka nguma. Le ketu relation na batu ya théâtre o bénéficier na quelques mois tango banda ko passer na ba YouTube na yo. Mais ba meli mbongo tu koleka oyo bénéficier ki pona bango na bémission basalaki kalikile yo moko. Okomona bémission oyo yamba bango ba fulami kitoko. Ba oyo bakufaki ba sekwe. Mais soko kalikile na video moko mbongo zwaki. Osali mwen oyo bebis. Osali oyo bebisaki na village Panda. Mwen oyo zwaki pa na bango. Okomona tala perte kosala. Yangwanda le ketu yakapoto. Bato tikali na bango kuna. En tout cas, baza susu po na yote. Le ketu kin ezo sanza yo déjà. Bien sûr, ozo résister pour na net na ba relation. Mais soko ye poto, okomona lumière mususu ya osakana te le ketu mwana. Le ketu yakapoto. Tango ba wana bazoloba bakofina yo na oyo otikali nango musala no ya internet yango bazolobela. Bakofina yo na kokoselo makambo na ba relation mususu o balingi ba yasika po ba yate. Bakofina yo na kokaba nzoto yo fele na batu mususu oyo baza ba relation na yo po bateka yo kaka po na bilengi. Le ketu yakapoto. Poto ezali kokangama. Ngai papa robo sina yebisi yo. Na sukisi awa otika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.